Donc tango mobala bimi aye ko bala mwasi na ye aye ko bala na kati ya famille moko songolo na famille songolo bazana ba loi na bango la mobeko na bango na pesa ka exemple mukomuso na bi eza lokola muto auti aye ko bala na famille ya bayanzi muto aye ko bala na kati ya famille bayanzi mais na kati ya famille bayanzi eza po mwasi alongwa akende mwasi nyoso ti azobota mataza na libuma mama bazala ka babenga ba omba kitsudi azana mwasi azana mobali na ye azape na mwasi na ye o eza konyo ba nyoso ba yebi ko sepelera te muto ebisa ozana 40 ans ozana 35 ans muto ebiso liba les nini tikala ka bo non ceux qui ont commis un niveau ya ko ndima makambo wana seke esprit na yo est lié na marise et femme de nuit. Sorcellerie dans le mariage. Et ça peut la katia ba famille mususu. Na ba famille mususu. So tali origine ya famille, papa na maman, babala na bazwana kabongo. Pourquoi mutaliboma a otambola na infection? Mutaliboma zo tambola, mutaliboma za ka gynécologue te, mutaliboma a kota hôpital te amela antibiotique te, mutaliboma a olia biloko na fula mela mai, mais suka sanga na mutaliboma mususu, ba kozwa zemi, ba bota mwana za bonne santé. Otuna question te. Mwana za bonne santé. Pourquoi pour Nzambe et si a pambola albake soyez fécond et multipliez-vous. Nzambe sa pesa bana, Nzambe sa pesa kobota, mais le col la famille qui a famille et zulu qui détruit mariage. Le ba comme boya yo po botarate. Bilo bin Nzambe tangwa se bilo onyon so amoni ke mobala zaki yemoko apesi mobali profond sommeil. Azu kota mobali. Nde asela mo mwasi. Na yo comprend que mobali niyo so ensemble na mokiro za mwasi na ye. Azana kote na ye. Comment yo-t-il lelo okobala te? Ozulu kalibala okomi na 50 ans, okomi na 60 ans. Est-ce que tangu Nzamba benda ki mobali na kote mobali? Est-ce que yo za la kote te? Ozana mutu te. Oyo bazwa yo eba na ye. Po ba Nzamba sala yo. Donc tes ala ka pouvoir. Moi si oyo ozo kende ko bala, opesi les dots, opesi les mbongo. Quand nega brama tinda ke léger, abia kende ko bala la mwana e moi si. Et ngo ba ke ozo ka contrôle, ozo ka possession ya moi si wana. Donc tes ala ka pouvoir. Parce que ko landeli bi on ba parents na yo tam mususu. Ba bala naka, ba pesa naka dotite. Ba parents na yo tam mususu ba bala naka, bazaka pe na maloba mo ba lobaka. Ba parents na yo tam mususu ba bala naka, et ça makamu ko le kaka batika bondo. Siko tamu yo zoya. Oza ko s'attacher. Alléluia. Atamasomo ngai komi lokola ngolae tambe na bomoye yondo libisa kanga peyo petola kangai tina nini natika nzela na yo akolanda seyo inosuka ya bomoy nanga sunga bomoy nanga yawe tambosanga na nzela ya semo spécial Sunga orphelin. To soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi bayi bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida Nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat Vida. Isika bazo bana baza orphelin. Botana Nzambe shalom bisika nsobizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo toyoka ka mama Emily Seti Mainga existaka
Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça, la bolam, livre souvenir et fond, même après la mort, même après le retour à Christ, il y a Misana Bisso et témoigné Bisso Liboso Nazam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi nga na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule bah bosala ka ba provision était tout autour de moi na yango soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10 topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Olandelaka papa oyo nini? Omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo to jeune garçon kaka moko olembi. Papa limbisanga mpona dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Ukoforce. Pour la faiblesse sexuelle. Aqua. Pour la hémorroïde. Acacia. Pour la prostate. Awika. Renforcé hypermatozoïde. Iba. Pour la colisanzoto ya papa. Arariro. Pour la infection. Ahmed. Azo soigné. Dr Ahmed. Azo soigné. Faiblesse sexuelle. IST. Hémorroïde. Diabète. Hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Moi na maman kobuka na te yoka lisolo mama Jusnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Jusnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Jusnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esalaki ezambe te esilaka te elonye nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w bolingo na théorie ezana monyokoli mais sur terrain kotakoliki bomango nde tomonaka humanisme yeye sheri okwaki wapi papardon ya baba oyokisoni te Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Gloire à Dieu. Kolo apambola bino nyonso bomesaka kolanda biso. Zamba zongisa ya mingi na bavi na bino. Tuzwaki mwa tamokie ya kokuta lisusu te me biso yo toye lisusu liboso na bino mpona kopartage eloko motu ya oyo nzambe amesana kopesa biso. Nzambe apambola mabota nyonso ezolanda biso, nzambe apambola papa, nzambe apambola mama et libota mobimba. Mikolo eleki tolobelaki na oyo etali la sorcellerie dans le mariage. Tonoba kindoki na kati ya
ya libala kindoki na kati ya libala nalingaki ya mboto kota na mosindo nalingaki to sambela poto ko banda makamno sote sans te remercier mokeli na biloko nyos kolo to pesio merci to komisio pour zamala merci pour na bolamo pe bonzambe na yo merci pour na faveur au salibiso pesi biso paiement yawe pambola mutu nyonso azolanda biso na tango oyo yawe nzambe mutu nyonso aki na problème okoti ya délivrance na ndako pe na kati ya libota na ye na kombo na Yesu Masiya tobondeli pe tolobi amen. Nzambe apambola bino nyonso ba abonné à chez biso télévision kola pambola bino bato ba ebinga te komo na pasteur Guillaume Mulemo bato ba ebinga nzambe a continuer na kobatela pe ko pambola bino. OK, to bande ko lobela o était la sorcellerie dans le mariage. Kindoki na kati ya libota, na kati ya libala. To na muno msuto koloba kindoki na kati ya likwela. To kindoki. Na ngina bisa mutu moko sorcellerie existaka. Sorcellerie eza ko exister. Et sorcellerie na kati ya libota, to sorcellerie na kati ya mariage et ye pona ko détruire mariage. Oh, tant toujours le mariage par définition, le mariage c'est une union conjugale, contractuelle et ou rituelle à durée indéterminée. Déterminée ou indéterminée, oui. Donc, mariage ezali union. Towe kolobela union te ce qui deux personnes ba yokanite. Au mariage eza union il y a deux personnes. Bible lobi eza la durée indéterminée, c'est ça. Il y a mwana définition il y a mariage. Donc eza la durée indéterminée. Définition à mariage eza union. Tant que la union c'est que deux personnes ba sangani ba yokani. Bako moto moko ne balobi ke non to sangana to sala mariage donc sangana déjà ya on va benga mariage donc basali union donc mariage ça union il y a deux personnes union à deux personnes et ça la durée indéterminée ya on loba kana ndaku ya papa na mama to ko vanda 20 ans 19 ans mais na libala mutako sala 80 ans to 85 ans. Donc, on a quatre libala. Ils ont duré moko indéterminé union ou ils ont duré indéterminé. Alors, na quatre ya union, c'est que biloko mi bale batu ba sangani ne basali union. Et Bible lo bibwe. Na Genèse chapitre lango chapitre 2 verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bible lobi na yango mwasi akotika baboti na ye mobali plutôt akotika baboti na ye s'attachera yango to benga union s'attachera akoya ko kangamana mobali na ye na mwasi ne plutôt bakokoma nzoto moko. Donc tant bazolo be quitter donc mobali akotika libota akokende kokuta na mwasi na ye kosangana bakokoma nzoto moko. Et tant que l'homme quittera son père et sa mère, donc tant qu'on quitte, mouton azo quitter, ou azo le mois pas qu'il ne peut s'attacher, donc a outi na famille moko songolo, na famille moko songola, na songolo. Et ça na ba famille otolobaki, et ça na ba famille au leur base, leur soubassement c'est la sorcellerie. Donc mouton a sali verbe quitter, a longwe, na famille oyazali. Pour akende kokutana na mutu musuko s'attacher l'attachement ko sangana na mwasi na ye donc atiki libota na ye alongwe la libota na ye akiko s'attacher na mwasi na ye ba sangani ba sali union na nde yango tozobenga mariage yango tozobenga mariage nzamba pa molo mutu olanda biso bien nzamba pa molo mutu zokoma nzamba zo pa molo mutu za ko enregistrer makambo na zolo ba ekosungo pe ko pambola yo. Alors tango mobali alongwe asali Bible lobi l'homme quittera son père et sa mère. Tant loba son père et sa mère tozomona famille mobimba.
donc antika papa antika maman donc l'homme a commis indépendant a commis aza susu na bokonzi te likolo na ye Bible bi alongwe ake ko s'attacher na mwasi na ye tant que ko s'attacher na mwasi mobali ake komisa mwasi pe ake comme en indépendance donc mobali ake ko komisa mwasi pe na indépendance donc azu mwasi po a s'attacher na mwasi parce que Bible dit les deux deviendront une seule chair donc ba komi nzoto moko mais yango zo mona verbe na ko s'attacher tant mobali azo quittera azo quitter na ina bisa mutu moko ba famille nyonso zo mona eza na ba géant nango ba famille nyonso zo mona bana ba géant nango na tangelo na ba sakata bana ba géant na bango ba pende bana ba géant na bango ba mongo bazana ba géant nango bangala bazana ba géant nango je ba géant ba uti wapi ba géant ba uti na borgine ya ba famille ba géant ba uti na subasma moboko o ba papa ba tiaka na vie na bino moboko o ba maman ba tia na vie na bino soki mutu atunio ayebisa yo otuni mutu comment ba géant ba koyi koya na vie na ngato comment ngai na koyi ko hériter et loko kaka ya baboti na koyi ko hériter so mitali bien bato batalo bien ozwa mama bino ne loko te olanda pe papa ni na figure ni na kotambola mais soki yo moko vandi o comprendre que c'est le loko moko salaka papa na bino sala yango tam susu elobeli kaka na elieli ozo ya papa na bino donc elingolo ba pe ta vie eza liée na famille na yo vie na yo eza liée na famille na yo mutako sorte makila oyo memi bien sûr ndeto kuma lo ba ke nga makila na ngeza makila Yesu soki ba ke ko sala ADN ba mona ke makila wana eza ya tata moko songolo oyo memi sikoyo na kati ya ba famille nyonso na ebisa ko na début enseignement na kati ya ba famille ya ba africain la sorcellerie eza ko dominer pe ko régner pourquoi sorcellerie kala ezalaka nini ya ko salela ya mayele so mutozala bondoki aza mayele soki mutozala bondoki ezala ko richesse famille pe protection famille mais le sorcellerie est comme arme ya ko détruire ba famille ya moni batebele baza détruire alors tant na solo ba ke mutolobi bilobi l'homme quittera. Surtout bito pes exemple, Mouyanzi moko quittera, s'attachera à Moussakata moko boy. Le deux deviendra une seule chair. Mais tant que bazo quitter, ezana ba géant o ba bimaka na kata famille. Tant bazo quitter, baza kotambola na yo. Tant bazo quitter, balandi yo. Total on a Genèse chapitre 12. Bible obi nzamba bisi Abraham. Abi longo na kati ya famille na longo la patrie na yo kende nazo mema na pays onga na ko mema prata femme Sarah. Mais tant Abraham azoki na kena ye mon côté. Abraham akena na Lot. Lot azalaki membre ya famille ya Abraham. Azalaki neveu ya Abraham, membre ya famille ya Abraham. Donc Abraham a quitté pour ayoki nzambe mais tant a quitté ye mon côté. Abimina Lot. Akena Lot. Yona nabi samutu moko. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Nabi samutu moko. Et ça na ba mariage belé et baby lelo. Et ça na ba mariage belé koti kindoki lelo so landi subasma et ça ba famille. Subasma ça ba famille. Famille oyo botameli, famille oyo wuti, famille o papa na wuta, famille o papa na botamela. Ce qu'on a dit subasma, au moins que ma mariage est le problème nango et ça ba famille. Donc tant que mobile la bimi aye ko bala mwasi na ye, aye ko bala na kati ya famille moko songolo. Na famille songolo bazana ba loi na bango la mobeko na bango. Na pesa ka exemple mukomso na nabi ezalo kola mutu auti aye ko bala na famille ya bayanzi. Limbisa mpona tanga mingi bayanzi. Mutu aye ko bala na kati ya famille bayanzi. Mais la kati ya famille bayanzi ça pour moi si alongwa akende moi si nyoso ti azobota mataza na libuma mama bazala ka babenga bomba kintsudi azana moi si azana mobali na ye azape na moi si na ye o eza konyo batu nyoso bayebi donc yeso kalinga balingi bafana bien na libala fo bana na bango donc bafana bien no bafana nde sorcellerie est dominée et ozalake sorcellerie ezo rumela et ozalaka ka ya sorte na bango moko ya bayanzi wana
Mais son famille mususu abaliye, famille ata mozo ko balaye atopesi d'autres nyonso. Faut bala pe kintudi. Et ça coûte na ba misu bazala ba kintudi na bango ya koko. Kintudi ça déjà koko. Abota déjà na mwasi ça pe foyer na mwasi na ye. Mais je vois ngaba ki bale ba tuni kintudi, mwasi na ngabala, mwasi ngo nini azana 19 ans. Mwasi ngo nini azana 18 ans, mwasi azana 23 ans. Ne okomona na kati na mobali tango quitter sa tachera aux yeux mwasi na yo ndo zunzoka ba problème. Mwasi petango ya na mobali non sa tachera. Bo sali union nzoka bo zunde ba problème. Kindo ke koti la kati ya mariage. Ya mo ba mariage ebele le lezo simbate. Ba mariage le komi et komi mariage ba déception ba problème. Mariage le komi so mutava na kati libala akomo loka bima libanda avanda libanda azani mala asa libanda ke avant na kati mariage bino bo kantata mususu makambo uti wapi subasma c'est la sorcellerie eza kindoki nde koti à part bayandi ezana ba ekolo oyo ba pesa mobekwana eleka spirituellement mais visiblement boye batika ko lobela ngote ni en parole ni en parabole batika lobela ngote mais batia mobeko wana na kati ya famille wana nyonso bana nyonso ambasi bakobotama bazaka na mibali na bango déjà siko mwana mobali tango koya kitera s'attachera tango eko s'attacher ole bokoma une seule chair nzoka bozokoma une seule chair de problème nzamba pa molomu tolanda biso nzamba pa molomu tozolanda biso au monde na kati ya famille mwasi ayeko kutana mobali moko boye yo kansata musu mobali wana azali bakwa malamu pona yo nzoka la ndenga kindoki ya famille lokola famille za na sorcellerie makasi ba planifia ba pesio mobali moko ya échec na vie na yo lokola famille eza na problème ya kindoki bako planifier bako pesa yo mwasi ya échec na vie na yo omona mobali akanga bikabino ngaka gafo mwasi wana mwasi akanga bingaka mobali wana bato bozo comprendre nzoka monde à ténèbres babongisi lo s'attachera bazo peso s'attachera pour esika bitumba uti pour babike yondo kozawana o uti na famille ba problème moi okende sika kimia ezate bakuti opesa kimia te boke tikelo mobali o ba problème bakokende ko tikelo mwasi ba problème s'attachera. Au lieu vexé biblique que ça vie dans l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Mais bango sukoyo monde a tenu ba gérer la famille, ba su ba manipuler yo, ba manipuler famille, ne ba ke kotinda mutu moko boy lobby azala na avenir meilleur te. Lobi azana vie moulaïté babi ke neza boy après 50 ans ko kufa bazu ba planifier ba tie liboso na yo pour mokomsu otika la veuve. La sorcellerie dans le mariage. Yamoni na kati ya ba famille na kati ya ba foyer za na ba problème yango foyer o eza stable ba vandi kima obonde la nzambe tika nzamba pambola bino. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Il y a un bisa mutozo landanga, obenga biso na prise 143, 85, 88, 17, 579. So bengi ngai okozwa ngai moko pasteur Guillaume to solo anayo et puis to landela na prière. Na oto ya ndeko moko na bureau azaki na problème aye to solo la. Azana ba problème. Ye akene ko bala mwasi mais tango ake ko bala mwasi yango bazo pesa ye ba bise mwasi azawa te kande zalaka mwasi fo mobali na ye non mwasi fo avion ba sala d'autres mwasi fo avion pesa mbongo avion mobala bimisi mbongo apesi batata mwasi bakei babi o mwasi azate ndenge nini o mwasi azalaki azate ba luki ekomi ya solo ba luki ndako mboba moniete. Nde papa bandi osilikabi bo bimiselanga kaka mwana nga bo misela mwana nga mobala vanda ozela fayo mobali ba vandi calme lokwa linga mwasi bazana na patience ba vandi calme bazozela nzoka mwana mwasi déjà
na monde à ténèbres ba manipuler ki mutu na esprit na ye na ndenga famille ba manipuler esprit na ye moi si aluka ki ndenga obima ake rendez-vous na mobali musuju ba pesa dot ake rendez-vous na mobali mususu pour abenge na téléphone abi je vais te voir abi na ngila mona yo moi si l'état bazo zelanzoka batumso abi non abima na porte à sima to alobaka ke so masuki poudre abanzoka ke rendez-vous na mobali mususu mais makambo leki ba luki bon ba monete ba bokilo ba zongi tango ye papa ba menacer abi otozaki na JC tozaki quelque part to bane ko solo la ngalingi na libala wana te mais libala o bazo pesa za malam garçon yazo linga aza garçon moko ane loko te bango mo bazo comprendre te ye moko bazo comprendre te ne ba ye na ye to bandi ko sambela to sambeli nzamba ye ko sunga kana groupe intercession message ye ko bima nini aza manipuler et pas noko na ye abenga kaye mwasi na ye kintsudi na ye oh Jésus aza mwasi ya noko azaki manipuler ne ba biba sali bongo poli bale simbate garçon na bazonga babali ete nzama pambola mutolanda biso sorcellerie dans le mariage autour na maman so vandisi maman bien solo la bien bosona maman bien maman beto habitant na balaki papa na bino tan na bota na bota ki bino afo papa na bino to balana ezaki boye tout na maman bien obetela yo alors na yango ndeza wana esalama ki boye yango wana ou bien so la ndili solo ka papa na bino azan ndeko ya papa na ngai et comme sanga na kata famille moko na matanga famille kota maman baye na famille kota papa baye me babenga na bandeko baza bandeko famille papa na famille maman ba bandeko et même passe na kata famille pe et même souffrance na kata ba mariage à vie à bana landa subasima bien ya famille na yo pourquoi mariage ne aussi mbate kindoke kota na kata mariage ta musu kindoke utie pa tata na bino to pa mama abino yona ngina bisa mutu mona ebisa OK so tali bien na kata ba problème sur kata mariage famille eza 80% ya on demi un problème na kata wa famille tikanza mapa mola yo plus de 143 85 88 17 579. Comment moi si à coller à comité na 40 ans. Tamso a koufa na 50 ans. Ou bien a koufa na 75 ans, 75 ans. Mais moi si a kobala na 50 ans. A kobala na 50 ans. Kobala on peut à 50 ans et libala ngo ezake au mona ke yemu kwa zo forcer pour abala mobile. Pourquoi? Au Bible, l'homme quittera, s'attachera. Avant Bible, le baboy. Bible, nzambe tangwa se bilo onyon so amoni ke mobala zaki yemoko apesi mobile profond sommeil. Azu kota mobile, nde asela ngomwasi. Na yo kopa ke mobile niyo so ensemble na mokiro za mwasi na ye. Azana kote na ye. Comment yoti lelo okobala te? Ozulu kalibala okomi na 50 ans, okomi na 60 ans. Est-ce que tangu nzamba benda ki mobali na kota mobali est-ce que yo za na kota te ozana mutute oyo bazwa yo eba na ye po ba nzamba sala yo. La sorcellerie dans le mariage. Tika nzamba pambola mtozola na biso. Na ondi mana force à prière. Na force à losambo oko détruire misala nyonso okindoki etina kata libala nayo yona osambela nzambe yo nzambe fo balisa yo nzambe fo apesa kimia na libala nayo nzambe fo apesa stabilité au mona ba mariage misusu au mona mariage eza soudé baza union eza na kata mariage mais bana bazate au Bible eza projet nzambe te projet nzambe za multipliez-vous. Soyez fécond et multipliez-vous. Yamona posa nzambe. Au moins na kati ya mabala, batu babala ni basema kamnyos. Baki na hôpital moi ça bien. Baki na hôpital mobali pas ça bien. Mais libala kobote zoyate.
eza suwa nzambe te yo mutu ozolanda nga tika nzambe apesa mabota na kombo ya Yesu Masiya na osambela nzambe apesa mabota. Pourquoi mutaliboma aotambola na infection? Mutaliboma azotambola, mutaliboma zaka gynécologue te, mutaliboma akota hôpital te amelaka antibiotique te, mutaliboma aolia biloko na fula mina mai, mais soka sangana mutaliboma mususu bakozwa zemi, babota mwana za bonne santé. Otuna question te. Mwana za bonne santé. Pourquoi pour Nzambe et si a pambola alobake soyez féconds et multipliez-vous. Nzambe sa pesa bana, Nzambe sa pesa kobota, mais le col la famille qui a famille ezoluke détruit mariage. Le ba komo boya yo po bota raté. Le ba komi ko boya yo po ozana problème en bota. Et la plupart ya mibali mingi balobaka basi ne mutala po mo bota. O mobali pe bako ko menacer yo po na vie na yo na kata famille balingite au produit. Po ba yebi origine oyo uti balingite yo obota. Tika nzamba pambola mutu zolandanga. Nzamba kotsa kimia na kati ya mariage na yo. Nzamba mema délivrance na kati ya vie na yo. Kosepela kate sur le biki ngane na zaboy. Mibali baza mutu passe. Libale za passe ngane na zaboy. Nengna vanda kaboy. Et comme degré ya bitumba. Oui. Eza parmi bitumba, eza biloko batu bazalaka azan esprit ya mari de nuit, to ya femme de nuit. Oya vana na kati ya vie nazo contrôler, ne ebandi ko sala ke mutu abandoka mariage eza na ngotina te. Ah na bala na ngate. Mibali ba décevoir ngami, basi ba décevoir ngai. So eza na basi ba décevoir yo eza pe na basi ya malamu. So ki pesa na basi ba décevoir eza pe na basi obi benga bongo ba femme de bonheur. Donc ma femme de bonheur. So eza mibali oyo ba décevoir eza pe na mibali mususu oyo bazali mibalo akoko mema vie na yo pe makam na yo échanger pa bundi bitumba oyo eza na kati ya famille na nzamba pambola yo plus 243 85 88 17 579. Pour se pelerater mutai bisa oza na 40 ans oza na 35 ans mutai biso liba les anini tikala kabo non ceux qui ont commis un niveau ya kondima makambo wana seke esprit na yo eza lié na maris et femmes de nuit. Oui, oza lié na maris et femmes de nuit. Donc Hollanda vie na yo soubassement na yo Hollanda bien on comprend que na vie na bino boza bato yo basala bino quitter mais bosa tacha bolongate. Sorcellerie dans le mariage. Et ça peut na kati ya ba famille mususu. Na ba famille mususu. So tali origine ya famille, papa na maman, babala na bazwana ka bongo. Na ebisa déjà il faut ba pesa na dotité. Écoutez, donc tes ala ka pouvoir. Moi si oyo ozo kende ko bala, opesi les dots. Opesi les mbongo. Quand nega brama tinda ke les airs. Abia kende ko bala la moi na e moi si. Et ningo ba ke ozo ka contrôle ozo ka possession ya moi si wana. Donc d'autres la ka pouvoir. Muto abali moi cité. Muto yo abali moi satika na nyongo moko. Bazala ka la pouvoir likolo na yo. Bako bomela yo bana. Bako bomela en mariage. Bako pe ko comme porte d'entrée ya mari et femme de nuit. Ya mari to femme de nuit. Bako comme porte d'entrée ya mari to femme de nuit. Yo vanda na moi si. Au mona ke tozo vanda moi si. Mais boko ko sala na beaucoup ça la manipuler l'esprit à femme ton mari de nuit. Nzamba pambola mutozo la daviso. Nzamba pambola yo. Donc d'autres c'est pas ça muto pouvoir. D'autres et pas ça muto. Ce que suko landeli bi o na ba parents na yo tam mususu. Ba bala naka ba pesa naka d'autres te. Ba parents na yo tam mususu ba bala naka bazaka pe na maloba mo ba lobaka. Ba parents na yo tam mususu ba bala naka et ça makambo ko le kaka ba tika bondo. Suko tamu yo zoya. Oza ko s'attacher. Alléluia. Oh nzamba pambola. Nde yango muzomona ba tebele ko s'attacher le lo comment ko diviser. Bazaki na attachement ba komi diviser. Pour ba kutena ba problème promesani soubassement promesani na bisio na kati ya mariage ezana makambo ezomi ma désolé ma ezozangi sa kimia ezomi ma destruction na kati ya mariage mingi ezokutana kati ya ba famille
ba famille élargie, ba famille to wuti nango, ba famille to botami nango, eza bongo, eza ba famille mususu, ba tia bango ko bala te, yo olongwe l'homme quittera, ok ko bala famille, faut en makasi en prière, faut en makasi en sambo. Tikanza ba pambola yo, benga biso to solola, benga biso to partager, benga biso to ko lukato solola mwa muke, nzambe akozanga te na ko pambola. Numéro la nga ya mbwana, bis 243 85 88 17 579. Wan to komi na suka émission na biso, tika nzambe akende ko pambola moko na moko oya lande biso. Benga to ko solola la sorcellerie dans le mariage, izana batu mususu na ndenga bondo ki ba baby sayo. Ba baby sa ki bo mwasi na yo. Ba baby sa yo abiyende nga zawana akoy ko vana mibali te. Ba zuba tie caractère a mibali. Ezana batu musu ba baby sa yo ba tia bino kaka solo. Mutu aza pemeno ayo ka solo te. Mais soko vandi na mobalo e fala bala yo azo ka solo. Ezana ngo ezaba biloko e uti na kati ba famille. Ba ke famille ona bakoy ko bala te. Pourquoi? Pour papa na bango sigala na nyongo moko makoy ko bala te pour papa na bango alobaka maloba bongo moko asalaka ba cérémonie moko yango makoy ko bala te yango sambela tika nzamba kene ko délivrer mto na biso nzamba kene ko kangola yo nzamba kene ko bimisa yo et nzambe akende ko longesa yo que ça soit kombo ya famille na yo na zone di nzambe akende ko kangola yo mikoleleka ki na lobelaki na kati ya ba famille oyo baza ba matriarcat ba famille matriarcat mais mikolo koya to ko lobe la famille oyo za patriarcat ezana loko ni dominaka na ba famille patriarcat et loko ni renyaka tika nzama pambola bino to komi na suka na pesi mbote na motono so lande biso benga biso ernio solingi to ko partager à long et à large tika nzambe apambola bino na mabota na bino to banena lo sambo na lingi peto sisa na prière. Tendre Père et Dieu de grâce pambola ndeko mwasi ndeko mobali wala ndebiso yawe mutu nyonso wana problème mariage azana problème bazana problème na mwasi na mobali na ye kona bondeli opesa kimia au nom de Jésus. Zambé a délivrance pesa kimia mwasi esi abaili bala walinga tika libala yawe nzambe tata mosat na bondeli esprit o bandaki ko manipuler vina ye ekoya au nom de Jésus. Mobali oya bae mwasi wana ndako nzambe na bondeli Seigneur mon Dieu esprit bané ko manipuler vinaye et koya au nom de Jésus. Ndenge bilobi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Zambe tata mo chant na bondeli union et côté en kati mariage pe kimia na kombo na Yesu Masiya to bondeli petobe. Amen. Tika nzambe apambola biso. À la prochaine. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France et États-Unis. Nous avons un coup de Kiko. Kiko. Non, quand la biloko so de somba ya toki ntebwe. Ah, toki nte. Ah, les Paris, États-Unis. Les amis mélange te. D'accord, la même différence tango parce que le rongezo par colibo, tu fois de tenir sur oche papier mouchoir non style oui. Non, pas du tout pour de ça par 48 heures. Ah, en tout cas ma qualité na moni hein. Mwana mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa pomo na biso ezali pasi te tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749 spécial Sunga orphelin. To soutenir orphelinat Vida. Na kati ya orphelinat Vida bolingo nde vandi. Ndenge okanisi bayi bazotelengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli so na ye awa. Eloko nyonso ozala nango yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat Vida.
esika bazozwa bana oyo baza baorphelin mpe baza délaissé. Botala nzambe shalom bisika nso bizwa mibino awa nazali na orphelinat vida nayaki na bapashiko mpona kotala mpenza si réellement si makambo toyokaka ya mama Emily Seti Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça, la bolam, livre souvenir et fond, même après la mort, même après le retour à Christ, il y a Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyisi na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi nga na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je vais pas travailler toute seule bosala lokola baprovision atie tout autour de moi na yango soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10 topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Bissou TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.